koko na ngai Ranson et ça l'enga bien. Et ça l'enga bien puis l'album na biso bima formidable bina filé featuring na koko ne Ranson. Oh maman, oh mamie, on nous a compliqué. Maintenant sous ce canisa qui a sa barrière. Oui, na bobina pena bien été, mais na boyemba. Bon moi ko yemba, na yebi pena moi ko kuma. Ezara ba grâce ndambe a sala batuna. Moni on lo ba on la mission batu ba yeba ngana boa kaka batu na $800. On y succès le lopo betela ngotolo public ne mete pesa ngo. Yo mo ko mi pesa te. Belé pe baluka ngo bazwa ngote do. Mo misi album, nzembo te me album au sali no ba CDT. Au sali pe générique te na Congo nga ce qu'on a sali en bon. Déjà ba reculer devant le mot c'est impossible mais comme possible. Si le sénateur Paolo Tudilo le producteur selon mon cœur. Nous allons passer la crise, ça les déborder. Nous la police ici Paolo Tudilo le producteur n'a pas. Et c'est quand nous avons bazar, ce qui va tout précieux peut liquer à moi espace, moi les toy, c'est qu'on a la grâce. Tout en haut ce qui a beau inai. Est-ce que ça n'a pas liboso et on a pas liboso te? Bato ba ta la biso ba yebi kaza bongo ba mesana bongo qui le repater la musique auto betina nde bato ba féliciter biso. Alors on a comme na pena makasité na côté générique et on a linga qui tena osé pour rater. Maxi signal na ngai positionnement. Ouais, positionnement. Non, on a se positionner. Non, Liban elle est $500. C'est quoi comme 800? Elle est $500 dans notre salle là. Nous n'en avons. Parce que tant nous avons après un succès, na mati. Na akia wana na monaki. Et sur les sous-gata wana ceux qui wana te et landing à l'issue soutien ba concert. Côté na yo moko chouche à la lumière du pays. Ba yo ka douleur. Ana kisi makasi batu ba ko kufa aha avant muto kufa faut yebisa ya kata musique il paraît c'est noyé banda ba conseil banda obeta mana junior wana même plein à bongo et salama ti ndenge biso maestro Fabregas ça sala yike mokile ba biso peut ça l'effort batu ba yeba pe batu. Non, je le faisais parce que on a gagné vie na Villanova. Confiance est là parce que on a don. Don on a mutapé singa ngoya nzambe. Ma musique na salle ya teke na ya kosomba. Jamais bifo comme ça, jamais alias bila filé. Ben ça là bien ndenge batu ba yake belé bongo. Ya ngona to benga ba bi marqué à l'extérieur compte double. Tellement batu ba komaki ebelé. Na libanda na kati batu baze belé ngamo pe na komaki na moins insécurité. Voilà misa uto na album nzembo mwa na misa mon choix et beti singa ki ba concert na ville à Kinshasa mobimba tina ba province. Ba se Dakar pour ba 3 jours ba mais avec ma kengele ba vibrator ba dada ba biso to da image ndenge maeso atongaki. Ba ngolende ba ba ki c'est la biso ka respect. Bah et puis tu as quand tu mets ta musique bien et puis bah nous on a biso bah femme ah ya mangala bah je peux ga valeur mon générique ina kala ils awara animateur yemo ya na générique ne mais le chance na kolina maboko nayo na famille nazali mwana suka na bolingo na komi mwana liboso kolongwa bien. Bandana bandi carrière na ngai yanga moko na sali 8 mois. Na kata 8 mois na réaliser album. Succès ou tarapanza mbeshusha. Succès ou tarate kende na ondi ma Fabregas yangonde succès te. Non là la pa parent nga le no Roma Bayer. Ils en a joué à blo wana na kata Villanova. Na genre grâce à maestro na boulot na ndasala. À quoi sert ya oleka na TV bufani bando finga mutu o asalaki ke batu ba yeba yo
Motomo suso kanisa kaza pasteur. Mekana bolingo nzela zane paye. Parce que tenyo songana na somanze mbote. Il battait question na okumisa Fabregas nde azaka bulamu à 100%. Non, a mutu mutazanga mabete ngape nana mabe nanga. Ba bantu ba bénédiction ne sala bien. Moni so papa na zo ba bulamu pour la carrière na yo. Bosi kawana ki binaphilisme. Lelo boso musicien maka longwe pa na ngai. Et déranger sur mon affinga nga mo pe e déranger nga za loya nature ngai na mwana maestro Fabregas siko na loba na mwana nani parce que no yebso za na batu mususu pe balinga Fabregas bakumisa Fabregas mais balinga na bango pe ka ngate il faut même miradi le bébé de papa atrika ka mi se so longo afinga pour nani alongwa ka afinga ka c'est que bina filé pendant longo be afinga kaka parce que tant mutatali ke bina filango alongwe afinga te Fabregas pe alo ba bien na ye muto ego sala ke mutu alinga ngai pe ya mabete ba defo ko kipe kozala na bolingo to komisango qualité lolo ba va fanga pene po ba yo kiki iga busani benenayo Itachi amour forcé amour intérêt ezamabe Itachi bolingo ya mbongo oyambongo umela kateo Angola Ultima Ora ingénieur brave ndé quand on est là ingénieur brave ndé donc ça y est mawatro ingénieur brave bofanda boabana numéro 1 nakati ya Luanda vanda na obabana brave yo le kibango et puis ngaso alobi le kibango ezaka bo muta changer kati bolingo ya mbongo ye bolingo ya mbongo soki olandi brave oyo et pas ya cela kango ebite mosusu mbongo ya kodia aloboti kolanda ka brave ka boye ngulu boni bokanga kaka Angola Ultima Ora. Bon dia, bonne tarde, bonne nuit, très chers internautes qui vous me suivent en ce moment. Votre assemblée, Choucha Lumière, Babi, émission, comme c'est le 10e émission, Vamchfala, émission Tolobela. On est là, c'est pour la première fois et de recevoir que votre semble artiste ou bien boyebi na comme l'élève du maître na comme ya bina filé ou à son cartonné babi maintenant à cartonner ton dima motu na tanaye donc na mi chose tanaye c'est pour la première fois na recevoir une émission na ngai Chalmère d'Angola ici en Angola na pesi mbote na mingi na usado Simba babi LNS Pro usado Simba mon boss et pourquoi pas à Laurent Sokoko Laurent Sokoko l'homme intelligent comme celui Angola lokola Mbandaka pêche zoya pêche. Merci aussi à David Deloutete, l'homme puissant en dollars. On est là vraiment avec Guillermo de Pantonclé. Nous recevons vraiment notre artiste Binafilé. Botardi Binafilé. Botardi Choucha la lumière. Saoudi. Ouais, qui t'as bon. Merci beaucoup, leader Toyambakio Ndengenini Angola. Oyaka no Angola. Oyaka na production, il y a Batumusus, mais cette fois-ci, un leader a une production, on sentait qu'il y a une production, il y a eu monde. En tout cas, merci Naba, na tout à Luanda, ba Yaya, ba Master, ba papa, ba maman, na akia wana na monaki, et sur les sous-gata wana ceux qui wana te, et landinga lisu soutien ba concert. En tout cas, mon film, mon andota na kala Michael Jackson na oyemba. Batu ba okuya pona betouffement na monisco ngai Binafilé na sala ngo makati ya Luanda. En tout cas merci na bana Luanda pour l'assistance na bango nzambe na ngapambola bango. Parmi les deux concerts on a parce que Zaki na production a deux concerts tout le monde qui concert ya Jumbo na concert ya Junior ni n'est pas qui on a tous les deux concerts parce que ça il faut na ba concert différents c'est toujours. Non ngai nyoso e pataki ngai. Moni mingi biso na musique na biso to se baza mingi na plein mais ngana o se basé mingi na ba plein tepo
na somi bali na salika ba plein mais nga elo repate nga zanzamba permettre que tous en bonne santé to beta musique bien ndenge pa ki to beta la batu auto préparaki yango to pesi batu donc nga po na nga yaki yango na dege zalaki te batu ba concert bien bazongi bien o etikali wana za nango ekipana nango musique te o piaka o plein o babambaki ombongo te wana eza nango pena primordial te o yaki elo repate nga za musique auto beti nande batu ba féliciter biso nande déjà so beti ya liboso faut qu'il est bien pour yami balé qui est bien c'est que liboso elle est bien donc ya liboso ça qui déjà bien yami balé to sali sous boy et là c'est que liboso beta mais bien yami balé ça là boy donc c'est ça. Merci beaucoup, merci na régie tous en a le kiskif le marabar. Bon on a vraiment premier concert d'Engenini et les cas qui vraiment on se retrouve tout juste après, merci. Le boss américain, Rodrigo Mayemba, balobi concert le deux Akiboy. Merci beaucoup, Skif le Marabar, dans la région vraiment Bolandi, Binomoko, premier concert, il y a bien affilé avec le producteur Paulo Tibelo, mon Ndengenini et les Kaki, vraiment appelé à craquer vraiment la musicien Ayemba qui toque de la bonne musique, après ça qui m'a cambo, Kaka Nenge Ayemba qui dans studio, parce que tout le monde a vraiment Ayembi Moussous dans studio, comme il live, comme il tâtonné, mais merci beaucoup à toi, bien affilé vraiment, Tozana et Pensa, Awawa, Tosolo là, par rapport il y a deuxième concert, na mon deuxième concert, Basili qui batuba lobby à Mingi par rapport à Kita qui 2h du matin au Kiti par rapport au Pesa qui bison en premier concert c'est 4h mais deuxième concert au Batumbaka na kiyo au longo na pardon au Tiki bison na ouais déjà na concert ba pardon ba excuse j'ai belé na bato ba futaki ba billet na bango bato ba yaki au soutenir biso moni succès le lopo betela ngotolo public ne mete pesa ngo yo mo go mi pesa te belé pe baluka ngo bazwa ngo te donc nga public pesa nga chance ndenge ba pesa nga chance so naza liboso na bango fona pesa bango musique ndenge bango balingi na oki jamais go décider na place à public mais to kutana na problème moko deuxième concert ezaki ndenge mona na premier concert débordement ya bato elekaki parce que là wa concert mot de revoir babi ke obeto oken débordement elekaki et puis concert à liboso place na betango eza Comment on a bêta kumati? La place bangolais kaka. Omoni, donc mingi kuna to alena bangolais. Bato ba yemba mingi balinga la bangolais ko deuxième concert zaki na bangolais na bato na biso mangala baleske ebele ba yo kamutu na bango. Et tu au mona wutu no koma iti 2h30 bongo eza ponga na lingaki. Selon la police faki to kata musique 1h30. Pour à partir de 1h déjà et débordaki batumi balé ba sali crise et tant batumi balé ba sali crise ça les déborder de la police yebisi Paulo Tudil le producteur nanga babisi yebisa mission na akata musique pour ana kisi makasi batu ba okufa avant muto akufa faut yebisa akata musique Paulo banduya na podium banda ndo sanga yemanze mbasuka ngabe na continuer là tu mona ke koma kike producteur yemaka yo longolanga na podium donc côté monsieur zaki pe pour nous sécuriser nga tellement bato bakomaki ebele na libanda na kati bato baze belé nga mo pe na komaki na moins insécurité omoni na komaki na moins insécurité puis public ba ko tala biso pe misu pe ba komaki na moins
insécurité vie que bato bakoma ki ebele l'esprit pe komi ebele makambo koma ki ebele. Donc en tout cas je m'excuse beaucoup pour na ce que ça qui ngai na ninga na beta ha musique à 17h mais le rôle les ordre ya la police ne pesa ki bina fila kata musique ngala nani pona telemela mibeko. Donc ça qui esalinga pasi na leki on a ti ba 7h na moni bato batani maputa balali na banzela mapangwa bato komi baba qui a mes ça n'a pas passé ma casse mais je suis à la mais merci na soutien de ba ki belé bongo et là qui pena que nous sala tout ça là et comme rappel à ba pays voisin. Ok, merci beaucoup Binafile Bolanda Kibino Moko Nengeni Makambo Binafile Lobi Bolandi a présenté Beskiz Nae Abibo Limbisaye Bafan Nae parce que ça la Bafan Boloba qui te royal souté à décevoir Bisso Boy a pessi ma raison eux ils qui vraiment valable par rapport à concert wana. Merci na Jean-Paul Tsouaka et pourquoi pas na Gilles Savamoke mon vieux babi boss Gilles Savamoke en tout ça solo la sona bien filé parce que je ba qui te remet un peu quand solo là par rapport ya makambo mingi ya Luanda ndenge nini ayaki bomoni ba production les première production bolandi ndenge nini les kaki deuxième production après ça qui ya makambo en même temps à la saki alobi non na sapena single parce que tu so préparé générique bomoni ka banzemo bien filé non sali générique te ya vraiment to solo l'année à propos il y a single naie to côté pena mingi otal single parce que la production sur ça là qui déjà réussi total 100% ce que ba single en évolution so kende voilà banda déjà studio 1 Angola et puis non 600 parce que on a zone à Congo le 18 réussi ça ba travaux na Congo et maxi single na positionnement ouais positionnement non on a se positionner parce que l'album n'a qui reculer devant donc il va pendant la position et là il y a le mot impossible donc être reculer devant des arrêtés n'être ok liboso de choses on a sima non exemple babilo mobe impossible mais ngai siko on a comme ça possible tout est possible à celui qui croit en Dieu au moins ce que on na repère so mais comme deux exemples na bimisi album na ngai na ndenge na Congo la biso kuna kan tono beta na coupe d'Afrique ezalaki puis vena biso fali poupa azalaki na ana terrain hein puis mboka na biso azalaki na ba problème non et puis na bimisi album eza sans CD sans générique déjà mamona ni salamate depuis musique ezala musique que musicien mo musique album nzembote mais album au sali no ba CDT au sali pe générique té na Congo ngas ko na sali en bon déjà ba reculer devant le mot est impossible mais comme possible montant on peut exemple net ba vena biso ba fali tant lo ba fali ngolo ba mama ba ferré ba Fabregas ba maestro pour ne pas aller plus loin côté ba papa biso ba jibe ba wera bango déjà ba mise à part donc tant lo ba bongo lo ba nini ngolo ba teke na kokani na bango mais ngolo ba ke esika ba nzoko baza soki ba to ba pesio pe likelele ata moi espace moi litoi c'est comme ça na grâce. Donc bon là est-ce qu'il déjà venu na surtout il y a terrain des aki là ce que na chama boko na moto ngama ozonga boye c'est comme si tu as vraiment confiance en toi-même yo moto mozo bimiselo no des choses assez non na yo moko aba ba ouais parce que mimba lobela non confiance là parce que na don na mutapesa ngango ya nzambe nga musique na sala ya teke na ya kosomba non na kiteke na somi musique na ye kolia ngoto na tangi ngote isa don nzambe apesa na don ya kokoma banzembo moni presque tenyo songa na somba nzembo te na banana botama na soma non un jour na kosoma na mutu parce que lobi to ebite na robeta tolote moni mais jusqu'à là bana na botama tina la ville nova na mbara ba voko nanga nzemo nanga mwana baba nzemo ngamo na koma kuto à l'époque maestro ndo se kango ndo babi na file nzemo te maestro ndo na niveau no boye nzemo te po ayeba ke ngamo na salemo c'est non presque sans chance na imang ouais
donc na soma na nzembo na sala banzembo na nga moko eza don nzamba pesi na yebi ezala moi pas si po batu bandimango mais nzamba là capable de tout faire tout le monde a mutu musu aza chauffeur a maçon ka yemo aza sous soda a sous jidoka donc nzamba ko sa pour na mutu lokwa ngabo net boy na yebo bina pe na bien te mais na yebo yemba bon moi ko yemba na yebi pe na moi ko kuma ezara ba grâce nzamba ya a sala batu na donc c'est ça nazaki na confiance na ya don nzamba pesanga na mona ke nzamba pesanga ngo pamba te apesanga ngo po un jour na présentant ngo mokili et puis na isa nzambe ni ensemble ça na ngabo volonté na esalama oyo lingi esalama soko lingi na réussir na réussir soki po boy na réussir te c'est ça. Merci beaucoup et bon retour au pays à Fabrice Nteka les boss américains hein Fabrice Nteka to rokuta na to solo la penga ndengo mesana et pourquoi pas Amalou de Vandama babi baninga Fabrice Nteka kande bazalaka wana moi na baba okosa ta mo loko kitoko te parce que yango epesa ki makambo mo bandemba Fabrice Nteka ça sota moi elengi moko mi balé ko boyanga na nute ko la lisanga na nute ko kimanga na nute bébé Lolo, ma va pour faire la peine, pour ma kiki, il y a pour ça, ni venez. Merci. Bien Ali Motema Dora et pourquoi Nixon Léa, baby chef Nixon Léa, tous nous vraiment ensemble au casquitonné ton motopamba au kitopanda Charles de Lucapa, un choucha vraiment après ce gros bisous si vous allez. Est-ce que conseil la biso vocal sous Nzemba Sikate ou Elisi Batu ya Fabrice Nteka tout rano il bête la biso ya boya mais tout ya mawa na éviter. On aime les compliqués. Oh maman, oh mamie, on nous a compliqué. Notre sous ce canisa qui a sa barrière, la moto malheureux, de la zone locataire. Au cocana, mon bali licencié, allume le trait, mais la ça la lève bien. Côté, moi si licencié, mon bali licencié, mais le mauvais si matin. On le baboli tenete rodiki amanu mutama susa kanisa kaza pasteur mekana boli nzola zane paye meka okopesa na raison nala bobuya ka bible nala basala filme oh Fabrice Nteka eza compliqué. Idée on est ya quand on s'arrête pas tout au bien vous avez mingi enfermé tu réfléchis beaucoup pour ça la kabatesta nga pena ba blom sundo komelanga nga mo pena comprendre te o mona ga mais aussi des temps on a joué nga moko na fandi na coffre na kata chambre na ngai na osala bana lise na opousa pena makanisi pona créer ba moko créer ba loba na jouer mata ya ko kanisa sur ça. C'est ça. Monsieur Yara yango moko, monsieur ngamo na fandanga na luki yango pe eye. OK, merci beaucoup. Tolu bato solo la pena tozongi susu na sujet la biso mambo tali single parce que le bi maxi single na déjà bientôt là pour tout monde qui obimisi ba chanson mais générique te obanga qui parce que mon ba générique bien ça qui na. Non, album là qui reculé devant on a le baté. Ezaki ya moi bosika, on est qui binaphilisme. OK. Ezaki moi bosika musicien moi au seul album mais en CD on a ça là CD au seul album sans producteur sans CD déjà Eric qu'est-ce que nous Maison Ephraim Production Ephraim Miradi le bébé de papa le bébé de ma chicha la lumière donc c'est ça et ça on a chanteur tant on a loué ma ville à Nova faire présenter batuna nous chant idéologie dans chant na maîtrise penate ya mambo générique moni générique na kala ezalaka animateur yemo ya na générique ne mais lelo changer comment animateur abouaki leader peut faire quoi ça sous voix na kata générique au moni eza et comme style ya musique yango et comment changer alors on a comme na pena ma cité na côté générique et on a linga qui était na osé pour rater non attends dans notre album na la qui nga moko je te sel
mon album nanga na mbanga moko na ba care ba choral wana nyoso na sala ngonga moko bango ba master ba yembe ko accompagner ndenga itango album esili fona sala score orchestre yango mo na pesi Maxi Singa nanga positionnement poto se positionner pona se positionner na sala ngamoko te guitariste aya ki obeta animateur aye danseuse aye orchestre ce que je position to se positionner on comprend les places et outils bongo donc eza sikolonde na positionnement le quoi la animateur ba ki ba boire générique moko et puis chanson moko ezana na meligote tout ba la pulga ba chanteur nanga ba chape ba voko wana pour ndenge biso maestro Fabregas asala yike mokile ba biso peto ça l'effort ba tu ba yeba pe bato pour maestro Fabregas c'est ça ton histoire neza ba biso ba bébé bouchou ba sedaka po ba 3 jours ba merveille makengele ba vibrator ba dada ba biso to da image ndenge maestro atongaki biso pe to na devoir wana ata moko to mi ba ale pe ya biso un jour ba tu ba yeba bango pona biso. Merci Nakata Maxi Singa na ba chanson na encore c'est ça biso na bi ke ba koyiba na bango te ba comprendre que eux ont yebi na file te yo ka suma le numéro Jojo maboko ninga nganga na kolina maboko nayo na famille nazali mwana suka na bolingo na komi mwana liboso nati nzembo oyo nzembo ela moto alingi moto na ye mabe na ye akomisaka ngo malamu badefo ekoki mpe kozala na bolingo tokomisa yango kalite hanga jojo ngona asoka message donc moto oyo alingi moto na ye mabe na ye akomisa yango kaka malamu badefo ekoki mpe kozala mais lokola to na bolingo tokomisa yango kaka kalite donc wana nzembo na mbeli fe na biso Jojo Ngonda Imen. Jojo Ngonda, je te salue aussi, je te salue et pourquoi pas à Boss Casse Malange, Boss Francis Kabamba, pourquoi pas aussi à mon papa de moi, Zitoli, bon papa fait en foufou, Zitoli, Moute Bachila Mouina, Toro Solo, la sous vraiment, émission on a habité, na dédié, on pas non Moute Bachila Mouina, papa Langa Kati, Toro Beta Pena Solo, Boss Baba Mushinda. Bon c'est Baba Mushinda toza wana vraiment to continuer penda parce que tozo chité déjà to meka suko solo sous na bina filé parce que to moni par rapport à badur na yo par rapport toujours il y a kobima na yo ozo mingi ozo ki stratégie bité so na bina finga maïso Fabregas na bina filé na bimate stratégie les ara ya komisa depuis que tu étais là ozaka mto komisa stratégie sikoye na ngo boy no mambo finga. Non, on est là la reconnaissance, ils ont une nouvelle attitude, ils ont une éducation, ils ont un état d'esprit. Moni, ils ont le logo sur musicien moi longo pas nangai et déranger sur mon affaire nga ngamo pe et déranger nga. À quoi sert ya oleka na TV bufani bando finga mutu o asalaki ke batu ba yeba yo. Non, il ngolo bateke so na okumisa Fabregas. Ne azara bulamu à 100%. Non, a mutu mutazanga mabete. Ngape nana mabe nanga. Bon bandanga na longa mukonisi bomona Fabregas alobi mabe nanga. Aloba ngoti. Moni manga moto mona ga libanda yango ya na katite. Maestro Fabregas asala déjà fort batu ba yeba biso. Na kati mamona to ya pena ba répétition msubi na filando ya retard ba concert msoye pe retard am so ko type studio yo ko yemba te ba pe so peta yemba na nupo mokile ba o lelo boy après so to kabwani na musique faut ka to fingana non après succès ou ta rapanza meshusha succès ou ta rateke ndena ondi ma Fabregas yango nde succès te so inza maloba na oza mutu munene na msana ngana oza mutu munene so inza maloba na oza mutu munene te na oza mutu munene te ezateke pour na oza reconnaissant pe Fabregas nde yango nde mutu sala ke na za na succès te olandi parce que no yebso za na batu mususu pe balingaka Fabregas bakumisa Fabregas mais balingaka na bango pe ka ngate malgré na reconnaître Fabregas ngana sala ngo pona batu te ngana sala ngo parce que eza loi nature ngai na mwana maestro Fabregas siko na loba na mwana nani donc c'est ça na beti concert na ngali boso na betaki
le sénateur parle tout dilu ayebi batu nyonso ya Maestro Fabregas oba soutenir Maestro Fabregas non atuni na kudu après concert atuni ngabi oh mais ba oser lève du maître mais ndenge ni natika le monde ata mutu moko te ya Maestro Fabregas aye na concert non wana na loba wana Maestro ti wana to longo da kota Maestro sénateur abinanga oh mais oser lève du maître ndenge yo beta concert na moni ata mutu moko te ya Maestro Fabregas na bato nga na yebi o bazana yi olandi cela veut dire ko kanizata ndena yo kumisa na Fabregas ne bato nyonso ba olinga nga po na kumisa te ya na mutu mswaza pe pire Fabregas mazane pire ngate ngape na posa ne pete aza pire nga na zo reconnaître ne mutu sala nga po na zala mais succès dans ma kamanzami na manquer Fabregas respect na respecter so nzamba lobaka na zala mutu na sala succès na sala ngoga. So inda maloba na sa ngote na sa ngote obi combien de men ba otonga banda ku bazo resi bazo bika ba obeta ba masa sezo jwa te ba oza na bomoy mais mutu mususa samela nzame na nenga bia a obonga te mutu mususa zo gêner zo sa ba prière mais zo simbate obi combien de bato bazo yi ndeto na minute ndeto fani no bato mususa bazo frapper bato na ba banque ba nini bato masumu mais nzambe ba permettre bango baza ba jwa mais bato mususa bazo samela nzambe alingi ka pe ba jwa te. Donc, pour réussir, c'est ça. Merci beaucoup et je dis encore merci à Lutanadio de Paris, à Zibo Masseigneur des hommes suisses de la part toujours de Guilhem Mondo, Alain Lufungula, donc Paris de la part toujours de Guilhem Mondo. Bantou, bénédiction, on est ça là, bien. Mon soy papa na zo ba bolamu pour la carrière na yo. Ils ont contribué pour la carrière na yo. Et là bala mutu mususu ano chanenga kate to ano linganga pété pour na msu mabe batu msu ba sala déjà pour batu bika ka mi ça soit longo finga. Pour na nyo longo ka afinga ka. C'est que bina file penda longo be afinga kaka. Parce que tango mutatali ke bina filango a longo afinga te. Fabregas pe a lo ba bien na e. Ah, muto ekosala ke mutu alinga ngai pe ya mabete donc na posa ba bénédiction na ya papa na nga Maestro Fabregas ba luka ka bénédiction ba luka malédiction te tina kata Villa Nova na babanda koloba même ceux qui Fabregas azatem tozaki na charge d'orchestre européen ça ba transport ya koluwa ka ben instrument yango mona ba bolamu wana yango so continue yango bon eza mabete nga na pas Maestro Fabregas na jouer belé choucha nga za piéton nous avons véhiculé et puis la voiture mon côté na qui na fan na la pa parents na le avons bailler ils ont joué à bleu on a na carte Villa Nova na joué grâce à Maestro on a boulot na sala et ceux qui Maestro azate biso peut ko servir bateau ba ya qui après biso to aller le ba ya Maestro aza papa celui papa azate biso to ba grand frère ko foutre ba leki minervalite. Non, je le faisais parce que on a gagné vie na Villa Nova. Alors, ma master ba yo kutangai, Maestro Fabregas tanga zate et comme il charge na biso, ceux qui m'ont aidé à louer instrument pour répéter faut louer. Ceux qui m'ont azangi mon transport faut pas ça bango pour biso to zui wana. Mais pour ça que belé mais yo kaka comme ça cabine film tout ça. Non, exact que nga. Non, exact que nga kam na bande ko salango. Et on a l'oublié ça peut-être on a nos salaires non mais bato musu ba no sa pe en cachette et non mon na témoin bato ba lobela ngo ezate moni pour biso kuna to le pena na moi bolingo mo bezaki biso tout mais après yanga ko le ba mingi parce que ça la m'a mingi mais yo ni ce que tinda ki opena na bolingo Fabregas azaki nango na pesa tabambote sigazali bolingo yazaki nango par rapport ya yo to zaki na concert ya Atlantique ko naza pena na concert ngo suna ndako bolingo yo zaki nango po pesa ki pesu makamu na concert boyaki ya Atlantique donc tant yo yembi concert pe katana ki ton Fabrice Kamati bolingo wana elo ni sala ki que yo longwa mamo retourne bino aux al soucier pour na confiance ya pesa ki eza pour bato bazo lingo mingi bato bazo linga et bois que lino ya ibanga bato bazo préférer yo oyemba bango yango mone déjà danger mo réseau na carte Villa Nova tikanga na kende pona monde e banda kinde awe na habité e banda kende na Atlantique non ko longwa eza destin eza na ngote ke pona
bato influencer nga uto na mona ki na koma ki grand non pour mon a ya destin au monde de salité et ça li bien kolongwa bien banana bandi carrière na nga yanga moko na sali 8 mois makata 8 mois na réaliser album na beti ba concert ebele et puis na ba voyage mala moko na nga mabete ya na ba maman il faut que pesa na nzambe merci to ye bien bien début à carrière ils a toujours na ba difficulté pour so sali bena orchestre na Congo pour ya ozo ta voyage à Liboso na Angola faut genre ba 2 ans faut ba 2 ans 3 ans mais ngai l'espace à 2 mois na mis album nanga et salika à 2 mois nous suis maman contrat ya Angola avant la misa uto na album nze moment wana na misa mon choix et betisi ngai ba concert na ville à Kinshasa mobima tina ba province donc mon akezaki destin mo ya bien. Donc c'est ça, bitezaki na longwe pour na continuer à boulot on a école paiement na maestro na ndenge ce qu'on a au monde là na continuer à servir ka public na biso. Est-ce que na oboya ata yo mo pena maestro fabrica sa benyo apesi ordre tant na leko na kin na ngana ke beta concert mo na lufu maestro abenga bi au concert ou bien changer date babengi nga siko na la zamba bana pusa yo beta na kermesse wana donc na pesi ordre yo beta nga tuni président mbongo abi kuna pa koko na kolanda mama te nyasa wa pesa o jouara nga na pesi ordre lakini na beta ki bosko so lo bina ya suko yemba neno sepela yango na mona ki koko no pa pesa ma bénédiction en télévision na mona bina nga pambola ki koko na ngai yo ranson et ça lenga bien puis l'album na biso bima formidable bina filé featuring na koko ne yo ranson bina fila yembi kuna dans nga kuna lo bango te la surprise mais na lobi ka rapota rayo mama kuluto bana des fois. Merci à Louzado Simba, LNS Production Louzado Simba. Et merci aussi à David Loutete, puissant. Babi on est puissant en dollars. Babi choucha bientôt là, Kinshasa vraiment tozoya ka ko sala musala. Pas ya bina filé choucha penda ko yana total ndenge makampedo zo sala mapenda sur place. To comme vraiment ko kita par rapport tozo chité vraiment na émission na biso bina filé relation ni nos on a bande ko non nyonso ba na Villa Nova oyo pendo betaka na penda toujours parce que beaucoup mina ba guerre oyo boye na zone da émission. On ne peut pas comme ça asa mané bien ça na moi succès mais moi mpenda ya yo penda zolo bango penda bien non ngala relation bien na bande ko tout nyonso na bango bien o pe balingi boza bien po yo ko linga boza bien na moto mais yema boy na siko eza ba vie na ye ya avi ya moto au sandé au changer mutu avis. Merci beaucoup. Mutango soki aboyi ngai. Est-ce que zanga mutaliboso yanga mutaliboso te bato ba tala biso ba yebi kaza bongo ba mesanya bongo eza normal bata pembe bala ya mwindu baza ya mikuse baza ya milai bala bato nyonso bakola raba mabete bato nyonso bakola pe ba malamu te. Donc nga problème ngiza public déjà le ouais liminga msala to sala la public le roi da public liminga pesa nga chance c'est bon mais ba master musu to ko la mission sur aboyinga eza normal peut-être que mananga ito musique nanga convaincre été alors nga na ko kipe ko faire convaincre kana makasi te ndima musique nanga non eza ko engager ka ye eza avis ya mutu faut ko respecter ba avis ya mutu. Ok, merci parce que nous avons vraiment une mission polémique pour n'attendre comme on a le cas polémique. Non, tout ça là, quand on sala, que tu peux dire rapport l'autre deux l'on n'a n'engé penda à spécimen cambo. Bien philomoni ko sala plein n'ambo comme pays arali banda n'aime de confirmer ka. Au ko sala ba plein au ko beta ma casse n'ambo kana yo. Ba oye ba keba la ba maman là qui ne peut ba yaki famille yaki. Mais ni banda n'ambo ka ça compte hein. Yango tikala le lo ba we rason ba bien attendu ça zénith et ça là monoko. La tonne ça sera une preuve ezali ba ya manga na ngola lokola roi le long na tongo ba bengi ngai pa papa na junior colossal wana abe pesa ngai médaille médaille mo be
donc on a yebi na ngati ngazala ate mais na yape dans na beta ba conseil à lobby il paraît c'est loyer banda ba conseil banda beta mana junior wana même plein à bongo et salama ti ya moni belanke bato ba sali ba crise et sali qui est plein bato tina banzela ba bare bimi libana donc on mérite ba satana te qui est bon on mérite place wana ba ko junior alias binafile abi jamais bi fa comme ça jamais alias binafile donc ça là bien ndenge bato ba yaki belé bongo yango na to benga ba bi marqué à l'extérieur compte double c'est ça donc c'est ça photo mingi ba vrai mingi ba preuve boye ça bien monde to ça boye le coup mo zonga na musique congolaise donc bangolais ne ba na ba ki c'est la biso ka respect ba yebi ga to ya to beta musique bien et puis bande ko na biso ba fan na ya mangala ba jo pe ga valeur ba mission na so ba ya ba to misara normal. Quelque chose tu peux dire à qui à part la production. Merci le sénateur Paolo Tudilo, le producteur selon mon cœur. Selon ton cœur. Il y a moi selon ton cœur et je bon. Non, c'est ouais. Non, pas pour moi nini. Moni na mukili to j'ai battu de loin te. C'est ça. Tout ça la répète que ceux qui bina filé na choucha ba yo kanate. Bina filé face à la gars fort. Dropenza ou pe na choucha ba yo kanate. Non. Tant le producteur selon mon cœur par rapport à n'enga na saline contrat nanga à respecter en du début jusqu'à la fin. Imaginez nana pas tous on aller 11 on a la poussi sous na bito on aller 18 mais à juste sous charge pour aller hôtel à musicien mais si quoi avant na ya batu no yeb sanga zane mayele yebe banana batu zane mayele yego parce que on a yé to saline contrat abonné uniforme depuis kin oh non mon ke makamango e marchera bien to be banarati to beti be concert makamutu to be banarati oh non maman a combiné producteur selon mon cœur pour mes sous-on a organisa to be banate to be bana on a nozela to be bana selon ba dire ba to be banite na a combiné producteur selon mon cœur. Merci beaucoup également à toi pour l'autre de l'une. Yoka qui sous solo bi oba qui sous sobi bateau ya ba mituko oba qui vina vile mituka ba monanité bana ngo suba bonanité yo pour mamu sous solo ba batangola ngo ba kimi yon bana aussi te ba wana bazana ba partout ezala na ngola te wala ba partout en Europe en États-Unis ba prêtre WhatsApp ba prêtre WhatsApp va partout. On va la sabat bilo na ba WhatsApp moni oya yo mamba mission na ba moni tant aller kuna na kin nana ba komo sanga prez ninga na tozo na kin be fola ke bandela vocal wana oh po nini o preza solo lide nani ba prêtre ba mission na na ba tumsu ba la sabat ba ka fo bo akanga na tindelo karo bo akanga na peso bo na sala boy tant to komi anga be na bibon to banda studio ngo awa boye bisaba tu na bino ngo ba libérer bino awa avec comme que agence connexion gratis ce qui n'est bino na bango para ata moko est-ce que ba misusu net ya j'étais malade à moi pressé ami boa que l'aide aba tu ne kuna lobi na mona singa abu presse abi presse na bandela na bi o bandenen ba solo lité pose ngabi oh ala mona ba chaque jour bi ba solo lité ba mais yo on sait que ba l'action ba prêtre WhatsApp elle va prêtre WhatsApp to mais ça longo musique ya bongo bon nyonso ne salama prezala biso kuto monongo ya ba danger que mutu pa ya assuré yo pe na podium bando boa kai tango tikali ka 4 minutes à concert précis la boy akimi na misoko ba changer bilamba a changer bilamba ba kisi poudre to mona ngo trop atala ba kin ya ngomoni ngai na garda toujours bande nanga nanzala nanga na nini nanga na lingara avant la boire à motufo ou libérer nga to solo li donc c'est ça ça rama bete ndingo zotanga bena ba monta penza yo o libanga $500 siko comme 800 yo ça ma bete non libanga elle est $500 siko comme 800 elle est $500 non ça là nini na ngai parce que tant nzambe après nga succès na mati comme 800 comme 800
au-delà de 800 te wana priorité wana boni makambo na ye ngai na ma facture na ngai $800 pour la dédicace pour ngai bina file la boire à moto $800 nga na tanga na ngai esa le lote na tanga na pona ko éclaircir pe batu po babina file ya faux pe bakoma ba Facebook babina file mabe bakoma bazozwa $200 na batu $300 na batu na komona nga yango moni yango lo bango na émission batu ba yeba nga na boaka batu na $800 wala yanga te do bato ba pesa ba 200 na ba 300 na ba pesa bina file mususu bina file o yanga te mais prix ya nzembo na loba te mais bon. Merci, bien filé vraiment, Tobandaki du Dobi et Tokomi vraiment Kochité, Tokomi na Souka émission. J'en profite vraiment, Yaropé, ça merci beaucoup, na JP Latino Billard de Luxe et pourquoi pas à Tosca BCBC, hein, bah oui, Tosca BCBC, mais Kolopina, Ozo Salamakamba bien, na Choucha Lumière, viens à Chabani Record, mon boss. Nazoya Penzaka, dans le bichou Chakita, Toya tout Panzateke, pourquoi pas aussi à Boss Mam Séjoulisme. Selon mon cœur, il n'y a pas vu selon ton cœur. Dégage à la caca Boss Mam Séjoulisme et Ike Singi et Medo Singi et à mon fils Manassé Bokonga. Ma big garçon intelligent, bébé de moi, bébé de Chalmière d'Angola. Maman Béatrice Ndaya, à ma maman Francisca Bossana, la maman de Chalmière. À mon papa aussi, Balek Nangana, Suisse Mobima. Gros bisous, ma Béatrice Ndaya. La Pessibino Bambote, Bélé, Oncle Ninja. À niveau toujours, il y a Paris, Babi. Maloba suka ezai pa na yo kolobani na ba fan na yo confiance ni ba continuer peso ba consommer lisusu parce que Maxi single déjà yangwana et kobi makam le 4 décembre. Le 4 décembre tu consommer Maxi single générique. Maxi single na 4 titres na 4 titres à Rumba na générique moko. Ouais 5. OK, mot de la fin na pesi na batunya so merci na bambote ba wa talibiso. Namoni ba staff na ngana Angola, Guillermo Ndo Pantacle, Ladjo Muzombo Ladjo, Diego Bateri Grand Libulu, Arsenal Botena Luanda, Titina Malili à Luanda, Titina Kabamba Malili à Luanda, et de Chikengolo, Mutunanga et Joël Yaiswa. Et puis na pesi bambote belé et namoni sous na trésor Masia, Ladjo Muzombo dana tangaki, et namoni Gino Kikwiti de Ngwanzu. Kati Tumbala Baronne, Marlène Moutoba, donc Nzambe Apamola Bango na ba soutien puis la aussi les boss Francisca Bamba, Bambo Tebele puis les boss Casse Malange, le boss Casse Malange et les boss Francisca Bamba. Ya ko sarata Francisca Bamba. Ya esenga lelo ya na peso boy. Ya zate net ba prêtre WhatsApp. Au moins à la guiso na WhatsApp tant koma bo charge style. Ya on ba maman na te. On va tant. Et puis, ma petite motenayo moko chouche à la lumière du pays. Bayoka douleur. Kitoko. Merci Zulu. Moko na petite motena Fancy l'angolaise. Fanny l'angolaise mokonzanzela. Neso suka. Fanny l'angolaise mokonzanzela angaye. Angaye. Et puis commandant Molula Mokonzanzela. Et puis le boss américain Fabrice Nteka, patron des patrons. Et puis on a passé maintenant C8 Kungwati Sébastien au moto. On a moto na ngai Malili Kazibula et puis Mama Kazibula Kitoko. Merci également aussi à Roi David Bikuta, bien ami Roi David Bikuta et pourquoi pas à Kongwat Sébastien ou à C8. Et je dis aussi à Freddy Mosso Moto Pamba Balobi na Katama na Sonangole, Freddy Moto et de Castro de Kwanda, Zulu Black. De gros bisous là aussi vraiment Nabandi sous Gilit Giliti Matelo et pourquoi pas à Skif Malwabar bravo ici que Zwamio Angola toujours ultima ora makambu babi émission on Chalmière d'Angola bolanda rango mingi na bi image canal 100
19 bi image canal 119 na CPLA na décodeur babi émission et comment déjà na télévision na niveau ya bi image bola toujours émission ya Choucha Lumière d'Angola na pesi ba onyo so baninga kanga lokola ba Deshik Ngolo héritier voix magicien Moudiabantu yanga na pesi ba mbote belé Diego batterie et Alain Visor na pesi mbote mingi sikezwa mio président Munyanga et pourquoi pas Electromass chef Didi Finzoni boleke belé ba oyanga o baninga ko soutenir toujours émission Nabino qu'on se le dise émission Tolobela émission Vamouche Fala merci na yo leader Nabiso élève du maître Nandenge vraiment on dit invitation à Choucha Lumière d'Angola merci na ba o balinga mingi tokutani bongo sima bye bye ciao.